Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Ah, apôtre. Obi kezo ki na éviter évangile na yo comment ba ko tango doute. Non, ozomona eza eloko moko rare. Babi biloko eza rare, eza ko étonné et puis ezobangisa. Pour to mesana na nini to mesana yaka to buka ba lien familial yaka to zo briser to benga na satana to zo benga na satana bana to bana ko benga na satana bana to bana benga na akenda peta zalaka azala ni kaka mais à chaque moment ka satan kende to lié yo bo lié bo tsaki place ni azaka wana. Merci na balandinyo so ya panda sango ya Congo, merci na bayino so boko na le king de la presse bota masuna kitoko yango vraiment bo s'abonner na panda sango ya Congo officiel, bo s'abonner na le lion de la presse, pour s'abonner à Edino Bilengi TV, page Facebook, et Edino Bilengi. Alors, apôtre, tout comme là, moi, ceux qui le lopé, n'a pas na comme au côté de doute par rapport à ma solo, na yo, comme me la biso que mon lit, mon santo, et ça, ceux qui m'ont lit, mon yakoufa, ceux qui sont Saint-Esprit, tant Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille la terre, comme une nouvelle vague. Donc, à chaque moment, dans l'église, toutes les églises du monde, balobelaka Saint-Esprit, tu loueras Saint-Esprit, tu adoreras Saint-Esprit. Maintenant, apôtre Gédéon Moussiana, yopa na yo Saint-Esprit, et c'est loko, yamabi. Et là, on soit bengi esprit, bengi saint ou sainte, aza yakokufa. Non, au moins, quand on a le black enseignement Saint-Esprit, oui. Donc, voir même un pasteur rebellé, donc, il va se troubler. Mais il ne faut pas la troubler parce que Saint-Esprit, il y a un saint. Il y a un moment où on a bien. Dans la lignée ministère, tous en la lignée pastorale, tous en la lignée prophétique. Ouais, vas-y. Lignée pastorale, ils en ont assez. Pasteur a le éducateur. Éducateur. Pasteur a le conducteur. Conducteur. Mais, même maintenant, l'union prophétique, un prophète a zati que non monto ya sangani na peuple na kata villa zolu kayeba mama na sala kindeni nana kina otonga kuna nana non un prophète a zalo kula monto to bakazana mirador azana mir ya ville azo surveiller libanda za sinzili babenge sinzili donc deux personnes différentes obi ke to kolanda na no to kolanda pe ba bande ko mususu bazo lobela comment ko Kolimbola titre ya prophète hein yo pe na mono memo na ndenge na yo ngana memo na ndenge ya bosolo ndenge bosolo yango na bangone ba un prophète yango ba benga un prophète ça la bouche autorisée ouais. De divin père. Oui. Pourquoi? Puisque Nzamba pesa kanano message mon côté ya peuple et pas ya pasteur. Sans autant a révélé ba serviteur naïe ba prophète. Le message du peuple est ya que pas pasteur. Il fait ya pas ya prophète puisque prophète azali kolo ya mirador na mirazo sinzila. Prophète aza sinzili. Yeso ki azui ezala ya malamu ezala ya mabe abwakeli bino na kuna. Mais maintenant panique wana ya peuple. Pasteur nde mutaibine na maîtriser bino. Wo bozala kimia eloko wana eza boye puisque pasteur aza lokola éducateur ya peuple. Ya zui voilà. Mais soki omoni pasteur comme lelo to lobela pro lelo na obeta ba enseignement prophétique yeba wana za égaré. Ozomona yango libote eza kobunga. Pourquoi? Bas tuko simba. Égaré eza complètement. Lelo nous voyons babiloko to bande koboya ngata na mwana muke oui na yebi ke non tangu na za mwana muke si je me trompe pas na école primaire continue lata bilamba basango ezalaka pagayi na Kinshasa c'est vrai pasteur continue lata bilamba basango bazamba la basango est-ce que mais c'était pagayi na corps pastoral na ndenge expliquer na ndenge ni alata première fois baboya kyango mutali boso alata bayebi makamona zoloba nazalai mwana muke me na yebi continue la mutali boso yena bazambalo to mono ekomi mode oui ozomona papa mutali boso la tango c'est Coutinho Fernando et ça la pagaille ba pasteur balobi oyo ya za framaso ba traiter na ba sorta ba kombonyos mais aujourd'hui tant to koli to mona que non les mêmes gens ba traiter qui motowana na ba kombwana et les mêmes gens ils ont pris pour comprendre que non les lots et loko ezobungisa bato puisque ba copie coller za trop
yo so sala ke lo kwana ngape na zimba la moko bu pona yo ki noter kombo na ye Edino Image Pro ngape na ye na kombo na ngape komi à partir là GDO Image Pro mais non donc ba copie coller ne comme donc oui pona mona ki asala ki boye à réussir peut-être ngape fona copier kaka na réussir est-ce que zaki mabe ba pasteur ba ta mvoela wana eza complètement mabe na par rapport à quoi donc elamba wana ezali elamba moko to bengango elamba le vêtement sacristique ozomona eza le vêtement sacristique donc ezali ba vêtement moko o mona kekeno eza placé na archidiocèse ya Kinshasa eza uniquement pour na basango uniquement pour na basango église catholique que nous insultons matin midi soir même maintenant Bible est précisé. Il faut différencier ça là. Sont au fin ba catholique. Au bango ba dora kabikeko. Mendeni toza suko copier bango tozo zaka ba bilamba na ba. Donc cela veut dire comme la bino. Non, et puis il faut yeba que non. Sans otaba yeba que non. Bilambo elata maka na église catholique. Eza na sens nango. Ba benga ba vêtement liturgique. Eza na ba sens nango. Alati pembe ate bar. Il y a rouge, et ça a une signification. Alati noir, ati nkol awawa, et ça a une messe nango, ya babilamba wana. Alati violet nzoto moima, et ça a une messe, mais maintenant ce qu'on a, musala nzamba keka kasombi, aya memi ango tala kabakata ceinture rouge awa, lokola monseigneur Mosengo, oyebi sans cité. Donc d'après yo, bazola tango la kozanga boyebi. Non, bazola tango puisque baza égaré. Est-ce qu'un aveugle a conduire aveugle? Un aveugle a combat aveugle. Merci. En tout cas, apôtre, yo poto badosa no série par série pour na monoza makambe belé ya bosolo là. Alors, to comme on anje na situation na bis na masolo msalelo. Alors, vidéo moto circuler na réseaux sociaux pasteur Walesa azo tout na mondimi ce qui a payé combien donc pour na pesa mondimi peut-être bozui to comme ça je sais pas ce quoi comme riche to ndenge nini oh ba tout mobuta tout na soki mutu moko mobuta tout na soki ndeko moko boya pesa combien ya baba sombele ka soki velo soki nini alors to moni yango pe pa ya ndeko na biso ya mwasi na sani na moto ba ko tout na ye olingi ba pesa yo combien o ezali ke vidéo auto ko tia yango po bandeko balanda yango vidéo to pesa yo combien to pesa maman lingi to pesa yo combien devant population devant bandimi maman wana na kobanga abi ba pesa 200 mais pasteur amoni 200 wana muke je sais pas ce qui pona e fala pesa combien pona yo pona ko pesa ndeko lelo akoma la bozui to ndeko osunga ndeko na vie il faut aller kaka na réseaux sociaux devant bandimi ba n'habite ko lo bandimi non moninga pe batindela nga video yango yango na lukia na WhatsApp na mona on stage je sais pas si c'est pas mais batindela nga video wana komona lolenga ndengwana Bible zo préciser le biso na livre ya Matthieu chapitre 6 verset 3 oui balobi solo boko ya gauche epesi o ya droite et bati oui zomona oui soki nga na sepelaka pozo kota pena na makomi soki nga na zwi na pesi ndeko Edino na olinga te keno ya wili nkunda yeba to jiva manteka yeba to pe ndeko Gilles va yeba ngo sino ko mema sango ye ko misala ko mema pa Rodrigue Image wane eza suna valeur eza suna importance c'est ça osomona puisque tangu na pesi bongo ko pesa en secret donc to zwi to placer ka nzambe nzambe mutamuni yende témoin oui et puis tangu nazo pesa yo non po batu ba féliciter ngai mais acto ya sali asali malamu ya kopesa landa malamu asali malamu ya pesi ndeko asungi ndeko oui mais asali mabe puisque iya lukela ngonde lokumu alekela lokumu aluki lokumu na ye et puis aluki lokumu akei lisusu mabe makasi beaucoup tindika ende mwana déjà ozomona mwana mwasi iya za mosali ya nzambe mwana mwasi amemi mukumba na motu et puis oko tindika mwana mwasi to toucher poitrine na ye o pousser bon soki boa ça qui n'équilibre ta koi mutu ebetani wana bu to mutu ebetani wana za risque total batu bakomona ngo parce que moni lelo na bonzambe batu bazalaka ba fanatique nzambe te mais ba fanatique ba pasteur j'avais déjà eu des problèmes avec Walesa. Awa na Paris awa. Apôtre. Oui.
na soit grande problème donc expliquer wale ça va sérieusement be wale c'est inda kine dingwe oui na sala siko maintenant vidéo moko na bi non voilà na meke un peu ko préciser donc et puis wale ça passe là qui retour à répondre ngata moi no yo atinda même batune bazala babenganga pona ba menace soko sakani et suka boy suka be tu vois il y a des paroles bimakanase o basala nzambe batinda akufunda pa nzambe te mais te soko sakani to salo mabe oh soko sakani donc yo biso sala ma sécurité donc keba we oh oui wana batunaye pena na téléphone mais ce sont des choses au mo qui les bien ngote bo mona ka basala nzambe même akambo ele kana se bo yebi ngote na sima basala nzambe wana milimo ya nima bango to ebite acte wano ya sali eza acte moko o babengango abomination totale pour azana droite ya ko pousser maman wana bongo mokile moni ato pese 10 millions d'euros eza somme ete moteke changer acte mabe o sali c'est juste soko zana molimo nzambe ya koloba non peut-être émotion de o se présenter liboso ya peuple ya nzambe bandeko na moni réplique ya acte na commettre qui na commettre en côté esprit donc bimaki ke loko mona salango par émotion to na bande ko s'attendre que on de quoi senga soma munene mais tanga lobi somme wana parce que ozomona mamar préciser na mesana côté ka soki 1500 na ngai pondo so ndunda donc tango zotuna ke senga somme moko est-ce que a cause na courage à sengo ata 500 euros aza kutu na courage na kolo baza audacieuse mazaki za paniquer oui aza pa et puis azo préciser lo bien pesanga oyoko pesangai oyoko pesangai senga loba mais c'est quoi ça auto benga cassé dit l'orgueil na makambo za oui mais maintenant sorte le vérité to komi banguna. Les autres, même les peuples vont se soulever. Ne jugez pas. Non, mais quand on te montre qu'il y a pas païen, mais quand acte on est amabe, au cause de maman télévision la bon d'accord, nazana besoin de sunga mamoyo. Oya zana autant aye ko sunga mamoyo. Tu vois, ngai yango na bandinga pesi 1000 euros. Mais il y a ko pousser senga tango la bibo pesa kasi 200 euros. Boso ki senga ki pesa 1000 euros. Batwanga baganga oh lokoso asengi aza donc ozomona que non maman wana malgré niveau social na ye mais aza na notion qui a yebi que non tena dépenser tena senga na niveau à 200 asengi exactement na niveau ko sengila pour tela calcul ya fond na ye 1500 2000 ya pondu na ye mais maintenant moto aza na commerce capital ya 1500 to 2000 osengo combien c'est ça a 150 200 mais pourquoi ko tindika eke no za moke mais so za ngwe bele pesa mbala moko acte wana za vraiment acte moko intolérable donc ndeko so za na bonzambe au buka orgueil na ya hotel maliboso ya libota na nzambe na commettre acte moko par ignorance be émotion to pe ba sentiment me te pousser kinga na agir bongo na télé na telemi liboso na bino libota na nzambe na sengi bino pardon na sengi pe ndeko mama pardon vraiment bana na nzambe bo limbisa ngai mama pe na simbaki na nzoto na tushaki alimbisa ngai ezate somme ya 2000 wana moto ekozipa lisumu wana sali. Merci apôtre en tout cas na moi entretien auto salinayo en tout cas salinga esengo mingi tolingaki omeka ko éclaircir biso par rapport ya acte wana parce que les loyo eza sujet ezo tambula na réseaux sociaux bande kono so ba sala yango to monaki pe oyo ndeko to sola obi to bengi na komba prophète Denilesi et puis ba yambaki ye solo ki na ndenge na ye pa ko solo la yo pe to yo pe na plateau o solo le pe na ndenge na yo selon yo donc merci beaucoup déjà na participation na yo na kati émission oyo invité lobani ko tout ce que ça nango pour na to clôturer émission na so ya ona lobaka donc merci to pesa kana nzambe merci to pesa kana nzambe po yende muta yebi nyosto kwa ngana sana nga musala pamba ona yaka na ngwe uti na ngati na usala ngo fiera ni na ezwi na ye na pesi
Donc yango anona koloba. Merci na ba nyonso o bolandi émission oyo. Merci penza na ba Lion de la presse nyonso. Merci na Jeannette Malangi, merci na Kachama, merci na bandeko nyonso o bomesana kolanda le king de la presse. En tout cas ya bino ndeko ya bino mopandisa ngomone na mboka, vraiment tout le monde na bino mbala sima tokozala koyambaka prophète apporte mingi pona kosolola makambo itali parole Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image banza sango ya Congo.